La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Ami bandeko nanga naye kolobela affaire turbo na mawa na motema. Naye kolobela affaire a papa turbo na kimia te. Naye kolobela affaire ya papa turbo na pasi na motema. Kota la méchanceté ya bandeko na biso ba congolais iza pasi pe mawa. Naoki pasi na motema na lika. Comment faire pour voter? Sur internet, tapez www.bellevuetvaward2025.org. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur les 3 barres blanches en haut de l'écran. Vous aurez automatiquement accès sur les différentes rubriques. Sélectionnez ensuite l'onglet Voter ou Nomination. À l'aide de votre adresse mail, répondez à toutes les catégories des awards en faisant défiler la page jusqu'en bas. Il y en a 19 au total. Une fois terminé, cliquez sur Envoyer ou Soumettre. Vous serez alors dirigé vers une page confirmant que votre vote a été enregistré. Et le formulaire de votre vote sera automatiquement envoyé dans votre boîte email. C'est très simple, non? Maintenant, c'est à toi de jouer. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 janvier. Voiture beau. Ba Congolais toi mitema mabe. Ba Congolais toza mitema mabe. Audio o ezo circuler. Pona likamba turbo na ana ona otiela bino. Metangu boyoka audio wana na muto aza mayele a comprendre directement que audio wana isa ba maligance. Na muto aza mayele a comprendre directement que audio wana isa vérité te. Audio wana isa lukuta. Bosala yango pona nini? Pona nini bolinga kobebisa réputation ya bandeko na bino? Ndeko na o Congolais. Pona nini? Soki lelo turbo dingizwa yo ana maladi o bolobi wana o botambolisi ba audio. Isa maladi na ye. Isa maladi na ote. Bazui maladi wana bapesi yo yango te. Bazui pe maladi wana balatisi yo yango te. Mais toujours ba Congolais. Lelo bandeko na biso ba Congolais ba okufa ebele. Likola soni ya bandeko na biso ba Congolais. Na ba pays mususu na ozo exemple le kwa ya awa en Afrique du Sud. Mutakoza na maladi wana ya SIDA wana oboloba. Mutu wana ozala lokwa batu nyonso. Mutu wana ovivre lokwa batu nyonso. Boye bapete kaza nango. A vivre vie na ye longtemps. A vivre très bien. Mais kaka na Congo na biso. Soki mutu azui maladi wana a kufa avant makasi. Po sujet ya litio eko baka maladi wana. Sujet ya monkeri pona kofinga ye. Batu babando utilize ka maladi wana pona ofinga ye. Bosala yango ndeni. Bandeko na biso ba okufaka avant pona ba souci ya mafinga.
Bande komso mona bozana ye na mboka libanda ana maladi mo boye. Mais abombi ne kaka boko ebisa ndeko ne congolais. Posoka beteli ndeko ne congolais lisolo tana obela boye na boye na boye. Ndeko na ke panje sango. Bakomi ko interpréter maladi wana bandenge na bango. Les Congolais, pourquoi nous sommes méchants? Pona ni toza mitema mabe. Pona ni toza sans cœur. Dingizwayo abimaka na réseaux sociaux. À l'époque, bisonyo soto yebi. Message ya malade ya Dingizwayo. Biso tout tomona. Tomona ba photo, tomona lolenga koma. O biso to yebaka. Ezaka batiela kai biloko mabe. Ezaka batiela kai poison aliaka. Mais soki eza yango te, le reste Dingizwayo nda yebi na mwasi na ye. Soki eza maladi wana te, Dingizwayo nda yebi reste. Soki eza maladi wana te, kaka Turbo nda yebi. Ba futa biso combien? Combien o osala, mbonga o combien o osala na video moko wana. O koya kuboma réputation ndeko na yo. Soki ana maladi yango boboma ya va. Obimi penza na réseaux sociaux, olati osokoli. Oye. Audio emona na eza audio lukuta. Audio emona na eza audio moko ndeko moko asali na ye kaka bla 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 a créer matière. A créer. Bandeko to sala na réseaux sociaux. Toza mitema malamu. Mitema bato to bebisaka. Mitema ya bato to bebisaka. Bana mitema lokwa biso nde to na mitema. Bana mitema o biso pe to anango. À un moment donné, totika kubuma mitema baninga. Totika kopesa baninga pasi na mitema. Turbo ana famille. Turbo ana bana. Turbo ana mwasi. Dingizwayo wana bomonaka. Ana bane bele. Aboti penza. Soki azana maladi. J'espère kaza mukolo. Amukolo. Turbo amwa mukiete. E a pasipe mawa. Koluka koya koboma ndeko na o avant akufa. Tozwa nini? Fais comme si c'était toi. Ça lokwa yondo za na maladi yango. Mais baye na on a réseaux sociaux. Baye ko pese la information yango. Selon yo na kati na yo. O senti ndeni. To pelisi drapeau lelo na réseaux sociaux. To matisi dingi na ba miniature po eza Dingizwayo. Soki ezaki yo. Yo nde ndeko moko aye osala boye. To ndeko na yo nde baye kosala boye. Réaction na yo. Ozana esengo. Ozana mawa. Okolela. Okosepela. To réaction na yo ekozala ndeni. To tika oshoke baninga. To tika opesa baninga pasi. Matière na réseaux sociaux ezaki belé. So matière osa les ate. Banda kopesa batota ba conseil à vie. Banda ko conseiller bandeko. À propos à vie. To tika boma mitema baninga. To boma bandeko na biso avant.
tozo humilie bandeko na biso. Turbo aza quand même comédien munene. Ndeko asali analyse wana, azo reconnaître que Turbo aza comédien munene. Aza comédien moko aza reconnu. Mais motema ngo ya mabe bosalaka euta wapi? Motema ngo ya mabe o bozwaka, o boyaka nango, bozwango wapi? Mukileza mukie. Na yo kisabino audio, selonga audio ane tutingate. Selonga mind na ngai. Mind na nga pena ezo zongi sanga na oloba keno audio wana eza mutu nda sali yango. Audio wana eza mutu avandi nda ye kaka po ya kobebisa réputation. Audio wana. Audio wana makanisi na ngai etambola bongo. Boluka bola bo ma réputation a Turbo, bozwelo côté. Soki lelo Turbo ngo ata kufi. Bana na ye nde botika na pasi. Peut-être ngana yo to bimaka sur na réseaux sociaux to sali émission kande na osala boye. To zeli yango ba vie. Mais bana ya Turbo nde boza na pasi. Soki lelo penza ke Turbo aza lisu na bo moite. Bana ya Turbo nde bozanga Turbo. Mwasi ya Turbo nde aozanga Turbo. Ba comédien nde bozanga Turbo. Peut-être ngana yo to yaka to sali analyse. Peut-être ngana yo to yaka to sali analyse. To zeli yango ba vie, to zeli yango boye mbongo ekoti. Mais emsu liwa na ye yo muto luki yango. Tio sa la video oyebi ke maladi oyo kombo maladi ona na biso ba congolais ezaka maladi mo ya mabe ya soni. Na ba pays mususu ya maladi normal. Mambo na oloba bandeko ba na Afrique du Sud so boza boko melaka na commentaire. Na ba pays bloko ba Afrique du Sud maladi ana eza normal. Batu va vivre à longtemps nango. Mais na biso na ko attendez toi en Afrique du Sud awa. So ba yoki ka congolais mo kaza non congolais wana aza mutu mo fa ki mata pays. Pour au vivre bien te tia au kufa. Osala ngo mabe. Osala ngo mabe. Réputation a Turbo. Obo luka batu bando ki maye. Congolais no sebi ke so Congolais na maladi bwe batu ba kimaka. Même ko pesa embote Congolais zobanga o kima. Na oki pasi. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Aza mutu. So maladi eze solo a mutu. Mais je pense pas. Na confirmer les binotés. Je pense pas qu'ils aient yango. Turbo malade yaki liboso ke batira ki poison. Eza facilité la famille. Eza ka facile. Traitement malade yana eza ka facilité. Surtout ce que c'est kota kiyo na nzoto. Surtout ce que c'est kota kiyo na nzoto. Tala possible eza ka boy. C'est difficile. Ce que kota ki on a makila, c'est difficile. C'est difficile. Boutique à Turbo. Boutique à Turbo. Ana bana. Ana réputation. Ana baseme ki babokilo. Makambo to salaka, oto lonaka, yango to bukaka. Boyaka o confirmer likambo o yo moko za na confirmation na ngote. Turbo la kisi nani ba document na ye. O ba komi ke non
azanango alakisi nani? Nani okoyela biso na réseaux sociaux ke bomoni résultat ya examen ya turbo yango yo? Nani o balakisi? Monda lelo maweza te. Kongola la suna mawate. Nandekone congolais. Kongola la na mawate. Na yo comprendre que Kongola na mawate. Buibu ya bela toyebi ya bu ya bela ba émission salama makambo ebimake ba comédien ba liba bomaye ba comédien ba salibwe si mato yeba ke non ezaki tension nde déranger émission pona nika malade ya turbo nde bimi problème amutu na makila na mai na makila na nzoto maladi obotanga wana ekomela banyama te ekomela kabato. Donc si c'est vrai boyeba ke maladi wana ekomela kabato ekomela banyama te bande ko limbisa ka suki ezo troublé ngetsanga moi ba chiffre sur la miso et comme la banyamate. Donc si c'est vrai que turbo ana maladi wana amutu azapi mutaliboso te, il faut arrêter bande ko ba congolais, il faut arrêter. Parfois makamto salaka e honora bisote. La famille na kota na audio toka audio nasir ba dédicace na biso to sala yango to bosanité toka landanga très bien. Aimez vidéo, commentez, partagez s'il vous plaît. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp. Landanga penza très bien. Na audio onotia landanga très bien. Soki audio oyo eza ya solo. Soki audio oyo omoni mutu soka lo ba apesa information ya likambo solo. Vous allez comprendre que non, likambo eza ya solo. Mais mutu soka apesa information et pas mutu. Na likambo eza ya lukuta, bo comprendre pe que information oyo eza ya lukuta. Landa audio hein. Akauki boy fona ni. Ngabi. Likambo eza. O de so wana nani akauki. Okinya nataki kumba mutu akauki. Ndiko, chali toi awa. Yuka fuit dojo. Ya likambo ya sida. Ndiko chali toi yuka. Boni. Yamana. Lengi kuna metodi solo. Oya we bandia. Loni zikiwala ya tia bwana. Siwa sana teta. Kwa watu ampazo leki eti. Ila ni sida. Ila sida kwa mwe sida ya. Akimakie. Joka haikila sida. Bishka mwasi. Anja una maisha mshirikisha sana. Nina likuma. Kamutu leo sa ilike. Andi bala tiyobo. Tiyobo dingi. Wasa la teta. Akita kusisha dikisti. Po azali la sida mea. Umalai. Azali la sida mea na ibisho. Ile kuhinga. Po azali la sida mea. Umalai. Azali la sida mea na ibisho. Ile kuhinga. Sisa kuhinga na kisa na ibisho. Otumio sa ilike. Andi bala tiyobo dingi. Wasa la teta. Akiti kusifia dikisti. Kia mwana mea ala la sida yo. Ndiko yoki leba lobi kuna. Mutu nyonso oyo asala ka teatra ibika bima na tingiswayo. Akendo usala nini dépistage. Pona nini? Makambo nga na oluba. Bandeko bolandi audio. Bolandi audio. Audio loba me pa mwana mobali. Boyoki audio très bien. Et loba me pa mwana mobali. Mwana mobali wana bandi koloba boye. Bomba ngai. Turbo azana maladi. Mututu abima na turbo akendeko. Est-ce que soki mutu azoko informer mutu likambo? Toza biso soto ba congolais. E moto za la pena moi kisongi. Mutu mota aloba ke non. Tant que congolais za na asala ki chochocho te. Boya no koloba.
lolenge ni topesaka information ya likambo boloba nanu bandeko boloba nanu s'il vous plaît boloba nanu peut-être ngai nazo comprendre te muto azoyela yo matière muto azokweya koinforme yo likambo ya mutu likambo yango pesa likambo ya maladi moko ya munene bombange muto abima na ye ake kosala boye toyoka ba audio ebima ebe ba fuita ba audio ebima ebele na réseaux sociaux ya Turbo boshoué s'il vous plaît bandeko nanga s'il vous plaît la famille nazo bonde la bino bandeko nanga ba congolais o eza 2026 toti ko bebisa réputation ya baninga nazo bonde la bino o eza mbula ya sika totika ko bebisa réputation ya bandeko na biso totika ko bebisa réputation ya baninga eza kitoko te soki ana maladi nzamba za nzambe ya mawa ana batu babela maladi ana pe babika butika ye na nzambe na ye aza mutali boso te o azobima na ba jeune fille na maladi ana ngo mais je pense pas que Turbo aza maladi lolenge boloba nayaki ko umela te abonnez-vous commentez likez partagez na Facebook partagez na WhatsApp partagez na Messenger nzamba pambola bino bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.